Bonjour, bonjour peuple congolais. Eloko neloko ezalaka na ngonga na yango. Na répété yango depuis hier. Na vandi boye, lobino na sisi dossier à Bouledok wana batindela ngate waza lokola Beethoven. Na monika raboye, bolole limbele ya odombo ya bijou metters en Paris. Afin de faire une vidéo. Comme quoi, ba bengisi ya Kinshasa, ba futa mbongo po yenda ko silisa nga carrière ya vie. Bon, passons aux choses sérieuses. Na revan na bibonga a bonté parce que so bouvet na bon aux amis là ko lekanga. Bocha bibonga koto ya coin chilomba fanda. O elandi na sala appel na Fanny Tshisekedi, si toi. Troisième ebonga David Mangaya, site. Quatrième ebonga Christian Tshisekedi Mutasuka ye fanda. Koto yo siko violeur a fanda. Ba elandi. Allez, bama 18e dame, première dame ya Pakadjuma. Fana ba ya Simawana. Na ebonga kuna. Copine na yo ya limbele na o Sylvie. Pembeni ya madame, bien m'balé côté moko. Maman Marti père, de tous mes respects, mais yé peut faire à moi pembeni wana po to kata makambo. Comment tu te traites makambo en famille? Biso to comment déjà libota, faut tout panza makambo ensemble to baninga au kuzudo. Pourquoi na makambo na zo pexenia ke tout le temps? Tika ko zo ka ba internet ba ka ko finga batu. Tika faut ko assumer makambo yo bandaki. Mais on continue dans les mêmes bêtises. N'évitez conseiller mon bel est-ce que vous y a la première dame est mon pébou? Hein? Pourquoi mon bébé ici identité na valeur il y a grade il y a institution. Oh il y a première dame. C'est regrettable. Ma Denise Fanny Tshisekedi viol naï. Bon sentango bisenga na Sylvie. Bien vous avez fini quand na sandala na tata. Et vous Fanny Tshisekedi la peine membre famille la binite. Na réservé comme pour na boy ba poursuite judiciaire. Mais maman Denise na Sylvie bi ba senat. Na capture d'écran na message. Na capture d'écran Sylvie tant na publié qui makambo viol la Fanny. Tant yek non. Boy ça qui na nini Fanny a respecté yoté. Ni akeo. Au cas mo kande Fanny lingaka bana na yo, mais yo moko Fanny lingaka yoté. Badi na yoté là. Siko ma Denise. Yo zo yana makamno ozo pesa biso ma litière. Après au balu ki lisusu oke kuna ko sala ndire yo grande dame yo bazo ko selo makambu yo ngomi pe ba valeur eza yo ti mama assuma kama makambu zo bandi. Bon, Sylvie Tshisekedi, makambo Patrick ya David Mangaya na Fanny, ne Fanny sala kindumba na libala, tata na ya zo telemela ye chaque fois pour nango, David Mangaya mbali ya kizengi ya zoba e utaki wapi? Pas la minute. Ma Denise toloba. Bon, ma Denise makambo Christian Tshisekedi aza préféré protéger à maman na yena yaki na mobiloté. Christian Tshisekedi ngenga za wana anvuka kana mobali na yo moko. Wana ba dire na yo. Pour maman na bango mona kaye tata mukolo wana dirait bébé. C'est pas toi qui avais dit? Bon. Ma Denise ba matière eza ebele na ba preuve. Oh yo moko ba nai ko ya na ngo. Tangu ngana ke ko publier Fanny Tshisekedi a escroquer batumbongo na Lubumbashi. Nani encouragé kinga message ezali okomengo lobi mwana mabe Sylvie okomengo lobi mwana mabe mwana wana ndenga kombataka maman eza message capture l'écran au boaki. Quand vous venez jouer avec le feu balobi c'est lui qui veut la guerre. Au moins de bolobi que vous boire que la maladie bon monde makamoko comme na mulili bufu bomanga bile goza banzambe te. Mozaba nzambe te boba être humain. Boyoki makambo puissance à chilombo nenge chilombo za puissance bala lambe tout monter na Denise bino mboyaki na monte. Bolika na ba vérité internet mokili yoka. Yo Sylvie msanga ke mukongo chilombo blokaka. Abela maladi wana suki ya suki ya mukongo suki ya nyo ba opéra ki awa et comme ça il niyo mobino yebi. Pourquoi besoin de musundela batu musuma kambo bino ba salité la bino ya famille?
Bon comme si là quoi jouer na bino boti na ba internet ba finga ma be bon je nsa koto ma be naza ko bimisa na koya lisu na tia mususu na ko na love you za mukuse na ko répondre yo bijou mais ta yo na vendre son etoko yo va na ko bonga te yo zo etoko chama tambe na wana na mafususu na wana e kauka o dombo za kyo sakana na fana na so yo zo sara na mninga ni senzi yonde yo ke zo yo sara ndo ngai bino bona pe marando ndebo sara ba jeune bosanga ni liboki bino bo ya moko boko kanga na rando bino bino bozo kanza po ba bino na mission bo mona bazobe bino ko na kosenya ke ona bia mo wapi fayi c'est que da violer vofu na membre famille bino na bona ko tanga kombo boyebit na le na ngonya kero na Sylvie bino ba pesa ngama tia est-ce que il a fallu que tu sais ko so bo mo kaka bombo mo so so si ça na pasha ya mona yena mobile ne ba problème papa na zo telemele ko na mo bino boyeki na moto makambo leki ya famille Tshisekedi akima poto akende kishasa kuna fugitif bazo lukisa ye na pibia na ya na bino te boni boko na koya lisusu pe na sa ba capture d'écran na koya na ba matière na bino lelo na yena so bijou meta kanga mas na yo messenger pardon téléphone nanga on a na confiance que messenger ok allô allô oui mambo bien abonné bien on est à numéro Congo vous avez confiance dans moi yote bachon écoute si nanga na patin omoni bakotanga na écoute nda mabete me moni za numéro au premier da mabengela mingi ekoza ata mseza na ba service ya ona linga penza masolo délicat na te d'accord po eza numéro Congo oh c'est ça alobi ya wana ozalo ndikonanga normalement kambo na koyi bisote ya s'il te plaît yaya s'il te plaît na bondeli normalement na koloba te tant que mokolo likambo apesi ngai permission te masangana na bondeli yo na insiste oyo naosola no en tant que mosali na nzambe ndenge oloba wana mama sanda please promettre ngai promettre nga te yo mais obandaka kobangisanga ntango oloba bono mitula yango likambo nini ekwei na promettre nini o promettre ngai ke koloba te yaya te na oloba te analoba pourquoi voilà yango na oyebi so ye mo pata bosoli na mamuso ayebi so te koloba te o comprendre mon lobi ta motuni nga mini nga na boya na nga oloba aboyi ve te na boya oloba ye fachi akomi type de raza oloba wana ezali lokuta akomi nde lelo na ntongo po aza na problème ya nerf sciatique comprendre yaya s'il te plaît mam na ngai te na oloba te nzambe alola na oloba te ya solo voilà omoni nde basala ye bongo basali basali neti mwa bagiake isali faux mouvement bato bapesaka information bapesi ya lokuta parceke lelo nde akomi wana mokongo eza bloqué yesu mokongo eza bloqué moni aza na problème ya nerf sciatique asiri na poids mokongo eza bloqué aona moni na biteso na kosi oyo nasali so epuis na nde toosola so oyo omoni kenga na kosi oyo oza so na confiance na ngate na préféré na décevoir mamume yo na kokoso te epuis nayebi kobomba ngai te na oloba te nzambe alola voilà c'est que c'est grave alors eza hernie discale wow zela pardon zela kokata te zela nzambe na mani yango subu eza nga mpona nga nde namoni kingo nekangamaka nga nde naomona na oyebisa yaya ekoza pe likambo ya poa aza mpe trop costaud olobi aza mpe trop costaud voilà koza likambo ya poa po omoni banda liboso kingo mite banda okangama sikoyo ekomosa mokongo mabe ye sikoyo alingaka pe te o bakende hôpital basaba alingaka te cikwa ntango ebandaki moke fale mbala moko masi vimoni état de santé ya moto akufa na motu pasi eske oyebi yango moto akufa likambo na biso omoni ndenge ezalaka baloba likambo so eza projet koloba te ntango esi esala molobi
mouvement c'est kindaki ke ba opérer te kasboze la sikoyo so bazo opérer ba opérer so ka bimi ay ba pesi mo na minito asa kotiti akutia aliki ba kokoti ngapo na ngai fallait katang basali ya bimi ba pesi communiquer sikoyo ki azala ki abazozonga pona ngai mais sikoyo so opération l'équipe bien ba obligé on peut ça communiquer hein bah oui et puis on est pas bien bah bien moi si à Félix azaki on a Londres te oyebi ete azaki nani ao rwandais ao musana na ezaki kindumba donc bato ndenge wana nde bato ko diriger Congo mwana moi si ozana Félix azaki on a Londres te en tant que rwandais nani ayebi eta ao ndako na yeto yebi te donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade. Professeur, maintenant, cette femme-là travaille dans l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le Kindumba ici, avec tout le monde qui a fait les chèques ici, connaît cette fille, coucher avec cette fille-là ici. Mais vous voulez nous prendre comme non, parce qu'à un certain moment, voilà. Il y a des choses. Est-ce que vous m'avez vu, moi, Tchakoudi parler un langage comme ça? À un certain moment, on en a ici. Oui, papa. Vous avez compris? Parce que cette fille-là est connue ici. Je peux vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Ils étaient trois ici. Professeur, nous courons. J'ai toute leur vie ici. Ils étaient ici. Nous courons. J'en parle comme ça pour que Félix comprenne que toyebi makamuna bangonyo se passa comme ça. Nani ayo ko yebi sa mwatwa da alungo ana ba shekura na bango ba kendra Bruxelles. C'est pas dit banga non? C'est pas dit banga arranger le mariage. Alors est-ce que depuis que Badiba était premier ministre, vous avez vu Félix les critiquer? Alors vous me dites que je ne peux pas supporter Tibala. Alors pourquoi moi je supporte Tibala. Professeur Gilet, pourquoi moi je supporte Tibala. Pourquoi parce que Tibala c'est dépensé trop longtemps dans l'histoire. Laisse-moi poser mes questions. Si Félix Azalaki collabo. Si laisse-moi poser des questions. Félix trouve que na continue la vie d'ailleurs privé. Aïe ko porter une plainte nazali a. Professeur Julien, tu vas courir derrière moi, je dis que je suis prêt à aller avec la prof, tu vas courir derrière juste là, prof, na wuti kolobake. Prof, ba discours et les... Moi, c'est mon gonzan zizemi. Sigawa, moi, c'est mon gonzan zizemi. Sigawa, moi, c'est mon gonzan zizemi. Mon gonzan tuni mama Denise, awalingi nini. Eloko nini wakoki koli yako kawisa soy. Mama Denise azoye bisa fachi beton. Nazoluka tondolo. Papa fachinga nazoluka kaka tondolo. Papa fachinga nazoluka kaka tondolo.